Bonsoir bana Nzambe, bonsoir peuple de Dieu. Ezalinga les sousmana msana tata Nzambe na kombo ya mama Elaja Nathalie ngai boye na sala Nzambe na nzela na YouTube. Soki ezali mbana liboso leka na ko like, leka na ko s'abonner, pe leka na ko partager ba vidéo pour te komela bana Nzambe nyo surtout toyeba oni Nzambe alingi pona biso, toyeba oni Nzambe abongisi pona biso. Ngai boye na ko partager ba miracle na Nzambe, ba kisi na ba pesa ngai, ba témoignage, ba révélation, ba vision, ba message nyo surtout o Nzambe apesaka ngai naka kosala ngo a na nzela na YouTube pa matin Nzambe tianga musala o na salaka na nzela na YouTube komela libota na Nzambe partout na monde entier place bozwaki kombo na ngezali mama Elaja Nathalie ba o ba yebaki nga kana kombo ya mujinga avanze Nzambe a changer kombo na nga bobenga nga na kombo ya mama Elaja Nathalie leki Elaja Nathalie sœur Nathalie ça dépend ya âge bino botianga e uzala malamu Nzambe na bule abatela bomba bino Nzambe lelo papa na pesi merci lokumu kemo masanje zonge pana yo Nzambe tikete yo lobanga na lobate Nzambe tikete puissance na ezwa contrôle na nga pe ya bana na ngai ezwa contrôle ya bana batu nyo surtout bakota la vidéo ezwa contrôle ya bana na onyo surtout na monde entier père éternel mutu nyo surtout bako bundisa vidéo éternel bakuta na Nzambe benga ngai un prophète prédictible bakuta na Nzambe lobaki na ngai otinga na kati na bilango na sala musala Nzambe lelo liko sala musala na kati na bilanga na place au place ngai Nzambe yo lobanga na lobate bolingo puissance divine nos majesté et couvre battre la bana na moko na moko partout bakolanda vidéo na sengi na kombo na tata Saint-Esprit zwa contrôle langa pe ya mutunyo surtout o azali kolanda vidéo na sengi na kombo na tata pe na mwana pe na molimo santo amen amen amen. Bonjour bana na Nzambe, bonjour peuple de Dieu, bonjour libota na Nzambe. Bonjour basali na Nzambe, bonjour ba serviteur na Nzambe, pourquoi malamu bana na Nzambe nyo surtout ba sœur na ba frère mbote na bino, mbote. Bolingo na Nzambe ebate la bino pe ebomba bino ezala na moko na bino. Ngai bo na sala Nzambe na nzela na YouTube na komba mama Elaja Nathalie, boleka na ko se like, boleka na ko s'abonner, pe boleka na ko partager ba message nyo surtout oyo omona ka elongi na ngai na nzela na YouTube na ba phone na bino, na ba télévision na bino, na ba computer na bino, bo partager ba message oyo e komi la ba na Nzambe nyoso na sena moi. Ezali pasi pe mawa, mingi na zalaka penza très affecté na makambo Nzambe alakisaka nga na esprit. Na zalaka penza très touché na zalaka penza donc naloba mulimo nange koma penza sensible na liboso na Nzambe esprit nange koma sensible na makambo Nzambe alakisaka ngai ezali pasi pe matova na kati na mokili bato nyoso tutu bomona ka bazoloba komba Nzambe tongo midi poka na monoko na bango babenga bazali ya Nzambe te lelo na ekolobela musicien moko boyebi musicien moko congolais musicien congolais o boyebi azali kosala succès penza succès makasi awe komiso kotangi komba moto ba memi na justice boyebi musicien congolais wana ezala bakoko bazoyi manzembo na ye ezala bana mike bazoyi manzembo na ye ezala bando azali kosala pe ba tourner na sali ba tourner na Europe beti partout na Europe donc azali kosala ba tourner na Afrique makambo nyonso surtout boyebi musicien wana donc libanda moto eza kati ya moto te Nzambe abimisinga na kati na molimo ko bimisa Nzambe abimisinga na kati na molimo eza pasi pe mawa ko bimisa Nzambe abimisinga na kati na molimo ameminga na place moko bon ko mema Nzambe ameminga na place bato bazala kibele na koma kuna na moni musicien wana azalaki bolumbu na ndeko ne mususu mobali azaki pe bolumbu donc bango mibale musicien mobali na mobali mususu bazo sala rapport sexuel pe isko musicien wana azalaki na banzota mibale ngasko na bandi komona bi nzoka te mobali ma musicien o azana mwasi pe na bana na kati na ndako abota za pe na mwasi na bana na kati na ndako mais abimaka pe na baninga na mibali eye koleka na ler na lamuki na yoki pasi makasi na kati na motema na bindenge nini moto kokoza na mwasi na ndako na pe abotisi ebana pe mobali oyo abimaka pe na baninga na mibali na yoka ki pasi na bonde na bi Seigneur Jésus na bi tata Nzambe merci pour na ba révélation na ekola la lisusu Nzambe abimisinga na esprit bolanda message révélation au bien Nzambe abimisinga na molimo na moni na temi na kati na balabala kotema na kati temi na kati na balabala na moni
de bana basi moko bazali koya ngana bengaki bango bana basi parce que bazalaki musika bazali koya bakangi basuki bavimbisi petolo ndenge basi bazalaka bazali koya ndeka totamba na kati na nzela na musika na mona ki bango bana basi mele bakomi pembeni na ngai bazoya bakomi pembeni na tokomi pena pembeni pena makasi le tokomi pembeni biso nyonso tu na tala nzoka te baki bana basi te bazalaki bana mibale mbala moko na bandi kote ya bango lo bana nzambe bino bozali bana mibale me ndenge ni bino bokomi na eta ya bana basi boye bakotika makambo o bino bozali kosala mala batuninge eloko tenga pe na tuni bango eloko te mama leka kana moni baba komi pembeni nzoka te bazalaki bana mibale bazalaki bana basi te bazalaki bana mibale mbamona bandi koganga na bandi koloba nzambe akojeje bino nyonso tu nzambe akojeje bino nyonso tu bolongoli ki mobali bolati nzoto ya basi ndenge nini bino mibali bolongoli ki mobali na bino bolati nzoto ya basi ezalaki eloko moko rapide mbamoko na bimi na kati na vision ekatani esenga tata nzambe nde nozolakisa nga mibali bakomi basi mibali bakomi bazolana mibali bakomi basi ekosileze eloko moko elandamaki pendant une semaine mobimba nde namoni makambo oyo ezali kolanda na après l'autre ekokoma siko mokolo ya 3e nango namona mbamoko mpe nzambe abimisi nga na molimo na place moko do nazalaki kaka nga moko moto mosusu te ondire nazalaki na liboso ya entandi moko boya plamo naloba ndenge nini donc place moko polele ya monene donc soko telemi ozomona motu musika ozomona bato nyoto musika mais ozomona biloko nyoto musika bato bazalaki te bolimbisa nga okoko mona miso kokende musika ozomona musika ndenge ezali biloko nyoto eza de loin ozomona yango moko namona ange moko aye na vitesse liboso na ngai boyoka message o malamu ange wana lera ye liboso aye na vitesse liboso na ngai donc miso ya ange wana lobango ndenge nini biso nyoto toyeba tosalaka bakopi nayebi te na expliquer bino ndeni makambo molimo eza matata makasi na expliquer bino ndeni bomoni na kati na baéroport nde basikana elekana nde basikanaka bato na bamashine na mashine moko boye mais ezalaki ya bongo te nalobango nini voilà bomoni machine oya copie le totiaka papier na kata machine à copie bomonaka lumière moko elekanaka na machine à copie ba o basalaka na ba office bayebi lumière le rozum papier otie na kata machine à copie po bimisela o copie siko lumière wana ya pembe o eskanaka papier likolo po bimisela o copie voilà siko misu ya ange wana eza na lumière moko ya makasi donc lumière wana siko ebandi ko scanninga de gauche à droite bola nanga très bien bomoni lumière na répéter les pour te comprendre bomoni lumière o ezalaka na kati machine o ya copie leto sala leto kendaka komema document so za na ba document ebele olingi ba selo ba copie biso no tokendaka na bandako wana toyebi pendeni machine ya copie esalimaka siko lumière wana o eskanaka ba papier likolo po te ebimiselo ba copie bosiko misu ya ange wana ezalaki na lumière moko ya makasi ya bongo siko lumière yango olesala nga ebanda kosikaninga na likolo tina se siko lumière yango ebanda kosikaninga lumière wana esikaninga ya misu na ye lumière wana esikaninga na gauche na nga tina droite na nga donc etikaki ata partie moko te ya nzoto na nga esikaninga na banda na mutu donc lumière moko ya molai donc ezwi penda taille na nga mobimba otelema so na bina telema bomona ndenge taille na nga ezali nazalaka 1 mètre combien ngazala 1 mètre combien 1 mètre nazala 1 mètre 60 na yebi pete so nazala 1 mètre 60 bolimisanga bon siko lumière wana ebandi ko scanninga banda na gauche nanga ti na droite nanga etikaki ata partie moko ya nzoto nanga te ange wana sika donc na vitesse nyonso tunga nazoloba nkutu na mama lembe zo matame ange wana scanninga de gauche à droite banda likolo tina se mbala moko alobi na ngai yo ozali ndenge mokeli akelayo yo ozali ndenge mokelakelayo yo ozali ndenge mokelakelayo mbamoko alimu akei natikali neti komisutuka boye donc nazo yoka na matoi nanga molimo place nazalaki pe nazo yoka na matoi nanga ya physique ndenge nazali kokena kolamuka maloba na ya siaki maloba na obanda koloba na ngai yo ozali ndenge mokelakelayo nani yango ngai mama Elaja yo ozali ndenge mokelakelayo yo ozali ndenge mokelakelayo yo ozali ndenge mokelakelayo pourquoi na sala video bino ba oyo nyonso tu bandeko mibali bino ba oyo tu bandeko mibali bobimaka na bandeko na bino mibali bokoleka na scan bino ba oyo nyonso tu bandeko mibali bokomisa bandeko baba bolimbisa ngai bokomisa banzoto na bino bana basi bokoleka na scan nzamba ko scanner motu nyonso tu pona ko cheke eta ya nzoto na ndenge nini ozali na kati na molimo na nzoto
bino oyo bana basi oyo bolongwaki bobasi bokoma pa bana bokoma bana mibali bokoleka na jugement ngai ope nazoloba o soki nazali kotea lokota na koleka na jugement mais bino ba oyo noto bo détruire nzoto kokor ya Saint-Esprit parce que nzoto na biso oyo ezali temple ya Saint-Esprit nzoto oyo biso toza nango oyo ezali nzoto na biso te tozali kaka enveloppe ya pamba oyo ezali temple ya Saint-Esprit oyo ezali ndako place Saint-Esprit avandaka na kati na moto pote agir pote Saint-Esprit sala Saint-Esprit azali nzambe ye moko Saint-Esprit azali nzambe yemoko nzambe alobi na kati na bible bino bato boyebi bible mingi koleka ngai oyo akodétruire nzoto na oyo akodétruire temple ya Saint-Esprit nzambe akodétruire nzoto na ye bino bandeko mibali oyo bokomisa banzoto na bino basi bokoleka na scan makambo oyo tozali kosala nazali kosala bavideo mosusu kuna makambo oyo tozali kosala na se na moi na banzoto na biso makambo oyo tozali kopratike butu na moi na se na moi na nzoto physique oyo bokanisa te soki tokufi esili kaka wana kuna okende koleka na jugement motu nyonso to ozali kosala mabe oyo ozali kodétruire corps ya Saint-Esprit bino bandeko basi oyo bokomi bapantalo kolata ti na se bana basi bakomi bana mibali bakomi bino nyonso to bokoleka na scan bino nyonso to bokoleka na scan ngai wana le na banda ko telema lere nani wana lere ange wana leki na nazalaki suki polele nazali na kitambala te no nazalaki pe nani ndenge nzamba akela ngai nalataki bilamba nazalaki na kitambala bote lere ange wana zali kolekisa koleka nalati kitambala pote na pesa bino message na kolongola pe kitambala na ngai pote bomona ndenge nazalaki mobimba na ngai na longola kitambala na ngai bomona ndenge nazalaki mobimba. Donc ngai mama elage nazalaki mobimba na kaka bu abu nazana basuki na ngai nakanga basuki na ngai masinga nakangi suki na ngai singa na maboko ngai bo mama elage na telema ko telema ndenge na telema ko wana ange wana ye askanenga na nyonso tu mobimba ndenge bozomona ngandi na zabo bozomona bino ba oyo bana mibali boka bolongoli nzoto ki mobali bolati banzota basi boleka na scan nzamba ko juger biso nyonso tu moko na moko un jour mokolo ya jugement kozala biso no to koleka na scan bandeko mibali batiki banzota basi bakoma ko biba na bandeko na bango mibali ezo sepelisa nzambe te bali ko tuka motema na nzambe bino ba o bali ko tuka motema na nzambe botika yango nzamba azali ko mona bino nzamba asalaka amona kama kamo nyoto tusalaka na sena moyo pe bokoleka na jugement biso nyonso na se na moi toleka na jugement botika bo changer ba comportement na eza malamu te na liboso na nzambe oyo ezalaki bolamu na tata nzambe na longoli kitambala parce que nazalaki na suki na nga naturel nazalaki naturel ndenge nzambe ndenge ange abanda kosikaninga oyo ndenge nazalaki ndenge ange abanda kosikaninga oyo ezalaki bolamu na tata nzambe nzambe na bule abatela aboma bino na molimo na nzoto oyo ezalaki bolamu na ye pokwa malamu butu malamu bo partager ba video oyo bo komisa ngwe pa bana nzambe nyonso tu na se na moi ngai ya musala mwana musala na tata nzambe na komba mamela ja Nathalie nzambe abatela bino abomba bino butu malamu ndeko mobali soko bimaka na ndeko mobali yeba kotika yango nzambe amonaka bino bokoleka na jugement o bozali ko détruire banzoto na bino bandeko mibali o bokomisa bandeko banzoto na bino basi nzambe ako juger bino fimbo na nzambe kozala moto makasi koleka moto boyebake enfer izali bandeko basi o bino bokomisa banzoto na bino ya basi bokomisa ngo mibali botika makambo wana nzambe amonaka na kati na mozindo nyonso nzambe azali komona o nutu bali kosala na kati na nkuku nzambe aolekana bokolekana na kati na jugement tikete nzambe abule abatela bino abomba bino na ba famille na bino na ba place nyonso bino bozwami nasengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo nzambe abatela bino abomba bino de près comme de loin un jour sur tout le monde na physique te to que no mona na mboka na lola moto makasi molungi makasi bolimbisa nga to que no mona na mboka na lola place to wutaki poko malambo tu malambo nzamba batela bino bye bye bye